tellement ebele ya kolanda solola plus ya mokola lelo yango ebandi mbote nabino. Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à qui lobby na cérémonie d'investiture. Il y a homologue naye sud-africain Cyril Ramaphosa. Ba détail na commentaire. Siège ya gouvernement na centre-ville ya Preto ya Ndeservaki des cadres mokolo ya mercredi 19 juin 2024 na cérémonie ya investiture ya président ya République sud-africaine Cyril Ramaphosa réélu pour na second mandat ya 5 ans par assemblée. Événement oyo et faire déplacer vers capitale administrative ya Mboka plusieurs dirigeants africains, ba chef d'État ya ba pays membres ya communauté ya développement ya Afrique australe. Arrivé depuis mokolo ya mardi, chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué qui présence naye et longo na homologue naye na cérémonie ya prestation ya serment ya président réélu ya Afrique du Sud. Signal moko ya makasi pour la consolidation ya ba lien d'amitié paix ya partenariat o yezali kosangisa pays ya Nelson Mandela pe République démocratique du Congo. Après bonheur, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alandaki déroulement ya cérémonie pene ya ba homologue na ye cérémonie o yebandaki nanu na arrivée ya président sud-africain o yazalaki accompagné na première dame. Président sud-africain Cyril Ramaphosa après taki serment liboso ya cour constitutionnelle oyo ezali la plus haute juridiction ya pays, ba membre ya parlement ainsi que ba roi traditionnel ya ba différentes ethnies ya pays. Cérémonie ezalaki marquée na 21 coups de canon pe survol ya armée de l'air moko ya ba force ya armée sud-africaine. 30 ans, il y a démocratie, il y a partenariat, paix, il y a croissance depuis abolition, il y a l'apartheid. Na discours naye, président Cyril Ramaphosa rappela qui na peuple sud-africain, bazala na bomoko pe atalisaki ke atikali président yaba sud-africain nyonso lors yaba élection législative ya 29 mai eleki Congrès national africain, parti présidentiel et Bimaki en tête avec 40% de voix. Ba invitaki ainsi ba parti misusu na mesa pour la négociation afin ya former majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais tandis ya président sud-africain et botaki signature ya accord moko elongo na alliance démocratique o ezali deuxième force politique ya mboka pour la formation ya gouvernement ya union nationale. En tout cas nyonso elekaki kitoko na ambiance moko ya kosakana te. Pe na suka ya cérémonie, président sud-africain Cyril Ramaphosa a kendaki ko remercier homologue naye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Yo! Juste après Mfumu ya Mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Mboka direction Lubumbashi et Sika Wapi a kendaki pour le lancement ya locomotive et service national Bouzobalité. En provenance, il y a République sud-africaine et Sikawapi assista qui na cérémonie d'investiture. Il y a homologue naye sud-africain Cyril Ramaphosa, chef de l'État, il y a République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, akitaki na aéroport ya Luano, na pokwa ya mokolo ya mercredi 19 juin 2024. Toute première visite naye na province ya Okatanga depuis réélection naye pour na second mandat. Chef de l'État ayambamaki kitoko avec un pacte pe idéologie pe a saluaki comité d'accueil constitué na ba autorité provinciale, ba membre ya cabinet naye, comité provincial ya sécurité, ba député pe ba ministre provinciaux pe ba personnalité ya ndenge na ndenge. En visite il y a 24 heures mokonzi ya mboka aye kopesa na service national important lo ya ba matériel ferroviaire constitué na ba locomotive pe ba wagon. Acquisition oyo eye ko régler ba problème ya logistique oyo service national azalaki na yango pour na ko évacuer ba produits vers ba centre de consommation. Dans la zone, s'il faudra même se comparer aux autres structures service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé
de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel et équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi que l'évacuation de sa production. Mais aussi, ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée, qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kasaï. Ah oui, grâce à la vision éclairée, ya Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lelo ba bâtisseur ya service national bazali déterminé ya ko reconstruire Mboka. Eh kejo. L'Assemblée nationale bureau basalaki réunion pour na ko évaluer session ya mars et les qui commentaires. Réunis autour d'une table bureau et Assemblée nationale va se réjouir pour na oyetali accomplissement ya ba mission constitutionnelle na ye na session ya mars 2024, notamment approbation ya programme ya gouvernement pe mise en place ya organe ya chambre basse ya ngonde ebimaki après réunion d'évaluation tenue Lobieleki. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours donc d'avoir abattu ce travail de plus ou moins 3 mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire, qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21. Et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires et surtout de désenclavement de l'arrière-pays. Boyene Izalaka. Yekeyo. Au cours de la matinée politique, secrétaire général de l'IDPS honorable Augustin Kabouya AK47 à Optaki pour la chambre basse du Parlement au détriment du Sénat. Reportage. Liboso ya cadre pe ba militant ya Union pour la démocratie et les progrès social IDPS en sigle réuni na siège ya parti Augustin Kabouya di AK47 secrétaire général ya parti au pouvoir abandaki communication na ye na ko annoncer restructuration ya comité de fédération ya République Mobimba avec ba élection ya certains animateurs ya ba fédération lokola ba parlementaire pe misusu nommé mandataire public et sengeli sikoyo ko désigner ba animateur ya sika na ba organe statutaire ya parti ndenge honorable Augustin Kabouya secrétaire général ya UDPS atalisaki en chef de file numéro 1 ya UDPS a kondanaki ba incident o esalamaki na fédération ya Lubumbashi pour na intérim ya président alors que ba statut ezali clair. Poursuivant, député Yamo Amba a fixé qui opinion par rapport ya bilobela mwanza o ezali kotambola na ba réseaux sociaux oyo ezali kotalisa chasse à l'homme na cabinet ya nouveau ministre ya finance Augustin Kabouya aboyaki yango atelemelaki fake news nyonso oyo
tout en précisant que ministre abengani ata mutu moko te. Pona ba membre ya parti oyo bazalaki na ba différents cabinets ministériels AK47 asengi bango bazonga na parti pote comité de gestion ya ba ambition ba étudier cas par cas pona kotala soki bazali en ordre na ba cotisation na bango na parti pe ba évaluer ba performance na bango. Kalate parti ekotinda ba liste ya ba membre oyo bazali na ba profil ya malamu pona ko accompagner ba ministre ya parti na accomplissement ya mission oyo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton apesi bango. Na même occasion, Augustin Kabuya, secrétaire général ya IDPS, atalisaki bango désistement na ye na Sénat pe a opté pour la chambre basse ya parlement. Yo. Tribunal militaire ya garnison Kinshasa Gombe bako se prononcer mokolo ya le 25 mars pour na Itali soi-disant liberté provisoire ya ba oyo bakangamaki pour attentat ya le 19 mai eleki dossier Malanga et consort. Tribunal militaire ya garnison Kinshasa Gombe siégeant en matière ya flagrance paix en chambre foraine na prison militaire ya Ndolo a se prononcé n'arrêt moko avant dire droit sur ba demande ya mise en liberté provisoire introduite na quelques partisans ya Christian Malanga oyo na nzela ya bavoka na bango batalisaki ke bazali na ba problème ya santé. Rappelons que dans l'audience il y a mardi 14 juin eleki ba conseil ya défense ba présentaki ba mémoire unique na bango à l'issue ya ba plaidoirie développé pe tendant na ko soutenir ba demande ya mise en liberté provisoire ya ba prévenu dont certains bazali ko soutenir que bazali malade suite ya ba condition carcérale na prison militaire ya Ndolo. Dossier à suivre. Prédit Kassongo Sabo Marius. Nika Bangalofo, Jonathan. Na province ya Kasai, général Silvano Kassongo Kitenge akendaki na Kamako frontière n'Angola et sika wapi akendaki ko récupérer 59 mineurs oyo batantaki ko traverser frontière na ndenge ya mabe bakangi bango pe ba refoulé bango ko zoba détail. Botadino. Oyebi mokonzi biso? Oyebi Bana oyo bomoni awa ebele boye bazali ba mineur bazali au total 59 tozali awa na cité frontalière ya Kamako esika wapi numéro 1 ya la police nationale congolaise ya Kasai le général Silvano Kassongo Kitenge akitaki pour na ko s'imprégner na situation 59 mineurs oyo bazali ba congolais refoulé na Angola. Oui, bah tu as besoin de t'abusser ce moment là. C'est parce que ma faute c'est bango bazela musi. Mon poti. Mon la donne. Solution monali. Bokozo va pas mon côté là. Bokozo bino azali na dundu apata dundu ote na Kalamambuji. Kalamambuji kuna bozongi. Na mboka na bokolia. Ah déjà na consilia tozo sucré na moi biscuit bolia. Atata bilo kozo ya kolia et otadundu. Ba tunini oyo baza ya Kalamambuji. Bato à Luisa. C'est à Luisa. Bato à Luisa. Luambo. Bon, banani baza ya Kamako. Ata Kamako bama. Même deux collaborateurs ya consulat pour accompagner Bill. Voilà, hein? Et sengeli boye baki ba solution ici ezwami po ba mesure pour na kozongisa bana oyo na province ya Kasai centrale précisément na frontière entre Kalamba-Mbuji et Sika Wapi ba kotelaki na Angola. Il y a eu le problème des enfants qui ont été rapatriés. Ils sont ici à la frontière parmi tant d'autres problèmes pour lesquels il est venu. Aussitôt au courant, il s'est sacrifié avec les moyens de bord, dans des conditions difficiles, nous tous, pour venir arriver sur place, palper la réalité et essayer de trouver des solutions. Eh bien, les solutions sont trouvées. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées à propos de ces enfants? D'abord, les enfants seront rapatriés du côté d'où ils viennent, c'est-à-dire du côté Kalamambuji, Kasai central, qui est plutôt ce qui a été prévu
pour Kamako, donc Kasaï. Hein, c'était une préoccupation, eh bien, avec les échanges, les échanges avec les autorités provinciales, notamment les délégats de Lunda Nord. Eh bien, sur notre demande, bien sûr, ils ont rectifié la tire, et de tir plutôt, je dirais-je, pour que ces enfants on puisse les faciliter, pour les faire sortir d'où ils viennent, c'est-à-dire du côté Kalamambouji. Ça, c'est une victoire. On dit dans la diplomatie, il faut la réussite, il faut négocier. C'était trop dur, c'était trop dur. Eh bien, nous remercions sincèrement la présence du général Kassongo, qui a mis aussi sa patte pour que nous puissions arriver ensemble à redynamiser cette situation. Et Sengeli Boye Balisusu qui lors y arrivé naye général Silvano Kassongo Kitenge a tenaki réunion d'encadrement et longo na ba différentes couches pour la sécurité et bien-être ya population. Et que yo Nanya kosunga population ya quartier Mfimi tozali bongo na commune ya Bumbu bazali ko vivre na ba condition ya malamu te. Reportage. Tozali na commune ya Bumbu na quartier Mfimi esika wapi équipe ya ba reporter na biso ekitaki pona kosalela bino constat kolakisa bino na ba condition nini population e vivra kotoyo awa neti tozali na venir révolution na direction Khartoum. Awa bazali na problème sérieux ya passerelle pona kokatisa pe kolekana na ngambo mususu ezalaka na risque ya makasi na ndenge kosakana te po passerelle na bango oyo ya manzanza ekoma na eta moko ya malamu te batu bakweyaka awa basietaka boza na idete oyo bozali komona ebukani boye ezali pont moko ya bakandidat député abandaki kosalela bango na période ya campagne électorale kasi depuis abima kaka député misala ekatana député tui la musi ya zaza pont ebukana yoka communication tourné na 3e avenue tokatisi pont msupe monoso musika oniati kalamu kalamu ona na basalite banye babiloka kebele kabonia tota bobima kolo mukusa toyeba nde tosala te kikozwa charge wasala so pont akatani esimbi te kasa zwi na leki neke pont esimbi kute ebukani tozali na pont na so mabaya baye kozala loyenge babuki so pont na biso tokomi na pasi ya koleka toyeba na pasi ya makasi ba ede biso bakobongisa so pompo tozonga koleka na baba so tudo toza na babala na biso tudo ka tokeleka baba mususu eza pe na paso ki butu makasi kozo baso bake kalo kuna okozonga reta bake akalo kuna okomisa baba na bino to leki baba bake kalo koto mususu eza passe baba bonso so baba zo solution ya pont solution ne bazo kala mafunga to sepeli bozo so solution ya pont basalela biso ba ta ya propagande boy ne basalela biso mais Tamboule beta qui se basala bien te so ingénieur angwa ebio sala bien te angane bukanaki. Aibio sala bien te angane bukanaki ko pasi ya baluka so tinge babo yangwana to na kokota kala infection yango wana to komo préféré kokatisa ka bon mais mutu moko pa lingaka bukana ka alinga bukana ababana na kati ya mai risque ezake soko kwei vertige oko olingole kabo kwende mususa na kweyaki malgré to abukana te mais akweyaki vraiment tina kati ya kalamu il faut ba bongisa biso ya biso ba pont ya bien ba mo bazwa ki charge ya la biso pont ya bien to voter bango to voter comme isu o ebele to voter azui siko pont yango esali même pas une année bukani. Soki opusani na ngambo mususu bazali na problème ya courant ndenge kaka bozali komona boye awa babanda kosala misala ya nzela kasi depuis balongola ba poto ba déplacer yango pona ko permettre que misala esalama courant ezonga te misala pezali kosalama na lanterne moko ya kosakana te SNEL azwela bango solution te au contraire ba agent ya SNEL baya bakata basinga ya kote oyo bakinda na ngoti lelo yoka lisusu communication oyo comme ezali boso ya nzela oyo baosala nzela oyo baosala bien mbe eza lent eza pela lent makasi parce que bango nde basali ke po nzela bakotumbola ya bapesa bapoto ya batina biso ya courant ya SNEL
nde balongola yango mpandi kuna po balongola bakose po bawasa misala bango misala ngo tisikoyo bana batika bongo et si mais soube bawasa soute parce que puisque soufi na courant mikolo quartier mbimba o tuza botona pour ma courant bana batalimete baya bakata singa bakenya nango soki moyen ekozala ke balongola bapoto ekweyana batia tuna ngamu koto batia so courant po mikolo ba moi oyo sans courant to kufa eliwa yango to senga ke to susika courant eso mo si sanzela bango kasi awa na quartier Fimi mama na likambo ezali nde likambo ya mai bango basalelaka kaka mai ya forage ba robinet etikala esthétique ya podium régie des eaux musala mabe na ndenge ya kosakana te population eleli obie tozalaka wapi so tozalaka la mboka so tozalaka chasa na komponaka te ya biso mai ya pompe ka ba forage bitu ese beli passe na komya biso koto mai banango susu te na si ko sata ba inani mais facture à l'état et yaka mai banango susu te neti ba musu akoma to bwina echo akomoto ndenge ya lingi ni biso na sekoto to imba to mona mai te mais facture yaka nango kaka neti ngana kata ndao ko ta ba di facture et na futa na mona mai te pona se 4 ans ngoyo na mona mai te tant que na bureau ba sa biso kuna kete boye belé po boza ba mai belé po boleka ba mai to ba to lemba la biso neti ngaso facture e pa kutana betela kenanga te pona mwa mai bana on futa nini bito vota ki bango ba ba usunga biso ba yaki awa to sunga bino pompi kurabo et tout ça si to bana to pesa ba voix na biso to zo matema mango ezo mona na tele ba leko ba sta to mba sango te po mai bi bana ngo petit Dans pe to ya to mo to ye ba pe problème monté to mona akara donc par mois mai bi makamba la moko mbala moko ka moi mama ya pompe bibi na ngona moi qui dit ba boye monsieur bimita 9h 13h ekei soko zala kité au raté ming to sela ka maya mbula na maya forage donc biso anelanga penza ezara pasi makasi pona mai na sera elanga pona mbula kuto ya pasi poto zela moi maya mbula ngome mbula ngope zo beta penza te donc to vraiment na pasi makasi ya mai na bangomba o to ke luka maya forage musika donc itoza na pasi penza makasi boso batano kezwa kuna monastère lelo nde ba mo ba forage ye mais ngomba nde lelo pena mai vraiment za pasi ya kosakana te président Fati ifa tuna kabato na yeke mai to komate pona nini ba inogira nga yeka ka inogire bakangi lisusu ebi makate donc régie des eaux awazala kate régie des eaux awazate bakanga izini wana ou bien ezo sala toto tuna mutuna wana ke eza po Fati totala ki inogirango mais sikoyo bazo salela ngo wapi awa mai ebi makate na sanja mbala moko est-ce que biso tokomi na Tchad vraiment exacté tomatarati likolo tokeli na ba forage pona pena ba pompe et bima vraiment to baloba qui paraît na un mois comme une fois après un mois msusu tozo melaka mai o ezo uta mai ya forage tozo uzmela mai ya susu o ezo uta na sama belé pona ni tozo na pasi ya mai ba pompe côté la biso awa ezaka be sentio ya pamba mai ya régie des eaux et ya kate tozo vivre kaka bongo donc ceux qui boto la kabiso bobino bakondi eza pasi po tozo vivre mabumu pasi donc komela mai wana mikakatano kaka pona nyoso naka kozanga mai toza na difficulté ya mai makasi en plus nde toza awa to vivaka na ba forage yango peza o ezake ba timoli kaka na basimandaku 3 ans boye tozaka na difficulté ya mai koto ndeti boye koki ko bima lango suki kuna kota likolo bacho bakata donc bakonzi ya mboka awa na quartier Fimi na commune ya Bumbu bazali kosenga se lisungi na bino po bazali en plein capital kasi bazali ko vivre na ba condition ya mabe balingi pe ko vivre kitoko lokola ba monaka na ba quartier pe ba coin mususu ya Kinshasa nzela pasi courant pasi mai pasi balembi kokamwe. Selon la plus, c'est mon collègue Komina Souka. Merci pour la confiance, et fidélité. Boutique à tous souhaiter. Joyeux anniversaire. Na grâce, Monadio Leki, ya Jansi, Monadio CG, mon habilleur, l'habilleur de l'X et Indaramabe, mon collègue Tokolia. Tokomela avec un pacte paix idéologie. Vous savez, la image, ça. Merci. Na 4 fois champion, play, mobile, Yassim, Moko. Et puis Jacob Kayanda Bozaki, Nassima ya caméra, régie finale, et Simamaki, na le maestro Bondi, Mvukulu. Bama Tabakita, Baba Kolmabele, na préféré Bino.